alingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Très heureux de vous avoir encore trop nombreux dans votre émission Chaise de Star qui est présentée par moi Chimène Luki, Yona Molobel Nabino. Oh azali wana juste au rapport dans le Kemno ba news na ba maebisi nyonso eza koleka na kin oyo bana partout baza na posa baso ba information na sima caméra na ngala ko profiter ko pesa mbote mingi na medingwadi soki boza ko mona ba émission Toko loko la Chaise de Star c'est que medingwadi azala kiwana na sima ya caméra na kopesa isusu mbote mingi na cordon na nga ekibumba oaza ko coordonner EHP Mobimba na reprofiter sou kopesa merci mingi na papa Edo Amani na kopesa susu mbote mingi pe merci makasi na maman GH autrement dit maman Maria lelo tozalaki na président JP Masamba apesa biso suite ya programme ya matanga ya producteur na biso otiko kufa tout à l'heure là na yebi que José Ndindi azaya ko sepela pour ba coordonner nyonso ya programme ya matanga pe Mimiche Bonieme à partir ya Panama Kota Zali na yebi kaza ko sepela bonjour président. Ya bonjour. Président lelo to ekokuta na parce que bana poto bana kin bazana posa koyeba information ya matanga ya producteur fallait que kende lobby et que sous lobby te dit à quoi. Bon d'abord merci na ba téléspectateurs na ba net pour la biso à ce moment en principe matanga fallait kende lobby jeudi mais kama mikando bigande za mo formalité administrative yango est retardé biso un peu donc volo ils ont fait aux agito kenango et ça la rotation 2 fois par semaine Nangoma Kinshasa, ils ont jeudi na dimanche. Bah formalité si la penza te. De ango tous les matins pour ebembe et qui mais la semaine prochaine jeudi je vous confirme et bembe vous allez exposer la cinquantenaire pendant 1 heure du temps et puis après exposition de répatrier corps na Hollande. C'est un peu ça programme ça yango. OK, si on a poto kuna ba s'organiser ndenge nini ba koyamba wapi baza osangana wapi. Non bango bata Rotterdam je crois ba yebi place nini oyo ba osangana ba Blaise Manzambi bazana ba noko na bazala mi de Pablinto bazali wana ba tellement famille za munene na pesi ba Anse le Zolo pe bazana donc baza tellement ebele o baza organiser funéraire ya Guy Pablinto donc ba yebi bisera juste to expédier corps dès que comme kuna ba yebi salle nini oyo ba kolela ndeko na biso pendant quelques temps pour qu'on ait la mort babimisi ba exposé et puis ba keko kokunda c'est un peu ça donc on est mieux informé ba toza Hollande place ni borlela Guy Pablinto wana ce que ça programme à poto ce ko ana Kinshasa ndenge corps eza awa eza na morgue na famille na bango ba su ba disposition ne non famille dara tout dans chaque jour passe mon akufagi na makanza numéro 99 dans le pango nae tous chaque jour bon on est en pleine répétition à balai pour balai que prester un jour sorti à corps Rosala pour honorer mémoire yande qu'on a besoin donc programme eza bongo donc tout kutana na makanza to organiser ndenge nini to kolela ndeko na biso donc chaque jour tous ala kuna puis to la kuna poto lela ndeko na biso Guy Pablinto donc programme à famille eza na programme c'est un peu ça donc on est ensemble tous sensibilisés pour la bomoko poto kunda to lela ndeko na biso Guy Pablinto donc c'est un peu ça. Président toko e ba paye moi programme ya tokanisa ko pesa so programme ya tokanisa. Bon oui programme ya tokanisa na minute tous en deuil tous a éprouvé parce que moko ya biso soda Guy Pablinto Ndombele atiki biso yango mona ni auto lo ba balèze préparé pour na represter jour wana pendant quelques temps et puis tous en ba activité ko salama le 31 et le 1er décembre oyo et ça tous en la échange de vœux et puis l'activité tellement belle en décembre oyo avant na maison mais auto vandeli mingi ils allaient ndeko na biso Guy Pablinto ototika biso donc tozo bunda pona matanga ne penele ka vivre à son rang c'est un peu ça on doit ça là. OK mais tozela ba élément oyo oche
na tokanisa toro c'est que bana ya partout bazela eloko eza bien. Tokanisa ils ont une fondation, ils ont un bébé. Ils ont un bébé au studio, je crois champ ezali au to saga mémoire à Guy Pabinto, championnat mobimato embela qui est tolé la Guy. Tolé li Guy na kata lo yembo bon mon champ na artiste belé ba yembi je crois, bozana ba élément na ba rebalancer à champ na bo gandé une artiste ba kota ki studio, balela ki Guy Pabinto. Donc la mongo ya biso, le o akei dans ya biso. Donc tous a mobilisé bana ma ya ba producteur baza sur le terrain na libana tous a bomoko pour la collègue na biso Guy Pabinto to tika to donc on aussi na tous a la bomoko. Tous à la main to koze massivement pour la Guy Pabinto. Donc c'est un peu ça. Mais nanzembo boyembi à présent yo boyembi. Non, on a lobby ka koloba parce que na mbaraté, na lobby ka maloba mo eza na kati wana. Na lobby ka maloba. Toroye ba pe mo maloba on déjà moi avant go. Donc besoin na CD, non bo balancer image wana bo ba o ni nga loba na kati. Donc ça o akufi ali c'était un ami otozala ginaye tina dernier jour. Vous voyez donc à outil pote to kutani pe awa tozala ginaye lundi mardi, tu as presque chaque jour tina jeudi. Tu as Guy Pabinto. Mais père son âme, tu veux quand tu écoutes vendredi, tu as un programme, il y a tu écoutes vendredi à 12h. Néanmoins, vendredi à 9h, père son âme, Amina Ngaï, Guy Pabinto Ndombele, à Tigaï Bisso donc. C'est un peu ça. Tu as un passe dans mon thème donc. Passe ici dans mon thème. Pour accueillir Yangaï. Donc c'est un peu ça. Ok. Nako profiter lisusu kopesa mes condoléances na famille Bonieme Mobimba o bakufelaki maman grand-mère et à famille mes condoléances na Mimiche Bonieme, mes condoléances na Botalima, na condoléances Alain Bonieme, condoléances à famille Bonieme Mobimba. Nzambe mutapesaka nzambe mutazwaka na profiter pe lisusu kopesa mbote na Chimène Lucia na peso ba mbote à partir Afrique du Sud puis Midjoluki na peso ba mbote à partir ya Panama Gelor Kalengo ba mbote no pe ngwana présent moi quelques mots de la fin okopesa ba fan nyonso pe na ba nyonso balingara bato balingara théâtre populaire à Congo tous a éprouvé parce que oya kufi aza soda aza producteur autotika biso donc famille Ndombele Mobimba passe Bozali partout dans le monde. Sincèrement mes condoléances. Na papa, ti, na maman, na bande connaissance, sur oncle tout. Tous ensemble, tous les lagui et puis na ogi na ten sous massa nangai Botalima. Botali wana massa nangai donc soda ya jeté. Après ya raya na ni ekit. Camarade nanga on denga tala na pese coup de chapeau. Donc na ye aza guerrier aza soda ye mam na lobi. To ça ne mamebele. Donc coup de chapeau parce que vous allez dans la famille Mobimba li bota Mobimba linga ba ne mingi tous apenda donc tout l'ensemble Guy ça fait trop mal et puis on sait on a répété que ba na mai ba producteur na pesi d'abord merci na Titi Kalo Marcelo atindaki contribution na e komaki nzamba lo la pambola Titi Kalo le seul et l'unique peut-être tous ba ninga msuso batina noté bo se préparer botina po d'ici là tout ça là tout le ndeko na biso ensemble quoi. Donc merci encore une fois Titi Kalo Marcelo et puis merci na Major Bissadi Dipé à PSOAE donc contribution bon balé va pesi gloire à Yenza Mamona Bino pour tout l'ensemble on a kufi cotation ali baninga ba message oyo o bazana kin bazama belé bana kin a bazora message oyo bolinga bo contribuer pour tout là ndeko na biso mais merci na votre mi balé batindi merci puis na ndeko na biso Nadine Lumaya à partir à Londres a tenu contribution na e merci na Marie-Hélène père contribuer merci na quelques artistes au peu batindi ou baza sur terrain ba pesa ki Marie-Hélène Zamamona yo au contribuer geste dans monde kontaka mbongo peut-être mais geste o mutasala ga pesa un franc na e peut-être peu ba bandeko ba somba te loko be bandeko ba somba ta badge be bandeko atena ba polo tout ça compte na funérailles ndeko nzamba lola mona bino batimi sa to wana o ba contribuer nanu pour na obsèque la Guy Pabinto. Ok, naro profiter lisusu
nakopesa mes condoléances na famille mobimba na famille Ndombele mobimba ya Gindombele ba mes condoléances ya trop nzambe vraiment ayamba molimo na epo azalaki wana azalaki moto ya batu famille bo continuer toujours na rozala fort nzambe muta pesaka nzambe muta zui na reprofiter lisusu kopesa mbote na Michel Boko papa na Kenaya Boko na Panama José Nzindi balobi mwana ya poto ya solo li falansa ya solo bambote na ya trop na kopesa susu mbote na famille Wenge mobimba Sara Wenge Misha Wenge Emani Wenge bambote na bango a partir ya France Micholuki bambote na ya trop na assure batu nyonso bazalaki wana batu nyonso oyo bako mona émission à chasse de star ba nyonso basepelaka na émission à chasse de star bambote na bino ya trop tozalaki wana na papa na biso JP Masamba apeselaki programme ndenge nini matanga ya moko ya ba producteur na biso ya Congo akufaki na sur bana ya poto bana ya kin bana ya partout boyoki message ba nyonso bazalaki na ye to ba nyonso bayebaki ekozala esengo mingi na kokende komona na ko contribuer ko partager mawa na libota na bana na baleki esalaka malamu na simana ba biso pe ba tokozala po azalaki moko ya papa grand frère ndeko na biso tokozala wana po tolela ensemble yango wana na ko profiter ko pesa lisusu merci na équipe mobimba ya EHP Media na ko pesa bino ba mbote na bino ya trop à commençant par mon cordon équipe Bumba mbote na ya trop à partir ya ndaku na ko pesa Medingwa di ba mbote na ko pesa Junior Mpidi ba mbote na ko pesa Jemima ba mbote donc équipe mobimba EHP Media ba mbote na bino yango wana sans oublier maman Maria la maman des enfants la maman de tout le monde maman GH la maman chérie avec accompagné na papa et de amani bambote na bango ya trop na repesa susu mbote mingi na ba o balinganga ba o ba contribuaka na ba conseil ba remarque na bango pananga bambote ya trop à partir ya poto ba o nyonso na bwaki bango te ba Alain Sikiti bambote na bino ya trop à partir ya Panama bambote na bino pe na repesa mbote susu na ba o balinganga te ba obalinganga te bambote la bio nga Chimel Luki yona na lingi bino ra mingi botalima happy birthday to you Charlotte botalima happy birthday na yo lelo zalimbotama na yo ba bonne fête na bike papa bino tali botalima alela yo fort grand frère propre Chimel Luki babi mutombongo amuninga na yo te tali botalima so bozomo na Chimel Luki ba stemai bezance ça veut dire ba tali botalima bazali wana ba Chimel Lucia bazali wana karandenge zala ba ope bazana posa Chimel Luki aye ba bangoto bon ba ye ba Chimel Luki nabi ba coordonner nyonso eza wana boza toujours branché ce nabi à la prochaine donc ça veut dire et Rosa Musika donc tout le monde nana lelo lobi to lobi wana kuna à suivre nalingi nanga mot de passe ona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission